parce que routine à poto. Tout soutenir papa Charles Bameko parce que ils attendent papa. Ils attendent moko yé à marqué dans Europe, à réveiller l'esprit à Batebele et topé ça vraiment Satan placité parce que Bitumba et Zamakasi na Europe on a vu ça pour le moment pour n'appeler ça une information bazo linga ba passe par Charles Bameko nzamba salier grâce et nzamba PC révélation wana pour que aider batu pour que batu bazo a délivrance wana na makamyo c'est ça koleka et ça toujours ba combat ya ministère à la fort et nzambe ako longisa. Et pourquoi le bic ils allaient tanaï et belé bazo ni monter? Qu'est-ce qui vous a poussé à relever que non ils allaient tant il y a pasteur Charles Bameko? Ce qui n'a pas répondre à Motuna, parce que l'Europe, pour le moment, nous sommes en train de passer un moment où Eli Alobaki, je suis resté seul. C'est-à-dire que nous sommes en train de traverser un moment d'apostasie. Mais ma pasteur Charles Bameko, Azaïmoko, Azao, la voix qui crie dans le désert. Pour le moment, il n'y a plus d'évangile en Europe. Il n'y a plus des hommes de Dieu qui sont vraiment dans le moment où il y a la vérité. Mais la vérité est en face. Amen. Tant on dit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus des hommes de Dieu en Europe. Par là, aux Olobani, parce que yo mo Europe, aux en Belgique, mais maintenant qu'on fait on a vu sur la réalité à Bassan Nanzama, au début il n'y a plus Bassan Nanzama na poto, Azakara Yemo, pasteur Charles, mais Azolo la vérité. Nazo répondre à Motuna, on a vraiment clair. Il n'y a plus de hommes de Dieu en Europe, ou à Koloba, vérité. Parce que beaucoup des hommes de Dieu maintenant, ils sont dans la compromission. La compromission, ils sont là, dans Simea Mongo, dans Simea Bassi, dans Simea Mibali, et il n'y a plus personne ou à côté les malocos, la Jean-Baptiste, la Télémagi, dans le désert, à l'oba, race des vipères, Bozo Kolandanini. Papa Charles Bameko a eu courage avec la révélation qu'il a, avec la mission à laquelle nous avons confié en Europe, à Télémi, à Zakogang, à Zalobaeke, à Bibotik à la péché, Botik à divorce. Botik à la compromission, Botik à la vie au Bozako, c'est le seul pasteur pour vous dire que pour le moment c'est pasteur Charles Bameko. Papa Charles Bameko, il est dans la vérité. La vérité et Babon Barana Samesate un jour et Kobimaka à la mission. Et pourquoi son combat, ça vient premièrement papa à son ministère. Parce que son ministère c'est un ministère de délivrance. Quand on lui parle de la délivrance, beaucoup, encore plus loin, il faut encore une parenthèse. En Europe, beaucoup des hommes de Dieu, Ming Babon de la Kati. Ming Bazaka Kanakati à Moussala, à Zongindak, il ne prend pas son temps de prier. Mais Papa Bameko, il prend son temps de prier et c'est là les résultats de Romona. Ming Batozo comme Mama Kamanda, mais sur le plan charnel. À cause de ça, comme Mamoto Kantangoza charnel, il y a un autre Bunda. Si on comprend bien vraiment que les choses de Dieu est spirituel, le monde spirituel domine le monde spirituel, physique. Ça, la Ming va pasteur Otobenga, le soi-disant, Basal Nanzambe, Baïbi Bissika Babimité. Là, on chaque fois un cœur ouvert, Ming Bazaki m'a mobé Timbunda. Azaki l'église en est qu'au Betambunda, Batika qu'on considérait une église au Bissika Bima. Mais à commis en Europe, à commis pasteur, à s'autoproclamer pasteur, à s'autoproclamer évangéliste, Yemoko Azui Mapekati, à commis pasteur. C'est là que vous voyez, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de habits, il y a beaucoup de combats autour de ça, comme on a sur l'Andi, la source, il y a bateau Bazar Bundisana, et comme on a Bissika Abimi et Ebaniti. Bazapena Kibonzambe. Bazapena Kibonzambe. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Bonzambe Zati. Donc, plus par ma pasteur, Kibonzambe Zati. Il y a Poto. Il y a Poto, Kibonzambe Zati. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est le problème que j'insiste, c'est le problème d'appel. Bananzambe, bo pambolami, yambala oyo, namikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer dédicace na bango 2023 et zali bongo namikili ya poto. Oratrice na yango prophétesse Kimbangu Sansi. Kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin. Et kozala bongo na salle royale et Zwamiwapi. Adresse yangoyo, Rue des Bonnes 101 à Bruxelles 1080 et Paiwapi, Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse Sansi Kimbangu, Oyonzambe a utilisaka, Oyonzambe a salelaka. Thème Ezali, je te connais par ton nom. Ezali Bongo, na yebio na kombo na yo, tiré na Exode, chapitre 33, verset 12. Louange, paix, adoration. Toko Zalabongo, na frère Maker Kalambazi, pasteur Jacques Nkoto, Pesser Irène, Bangonde, Bakotombo
Kangbende ya bokonzi na Nzambe. Nana ko yana équipe na mobimba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble 6 comores de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin Kanga Salle Oyo Salle Royale Nari de Bonne 101 Bruxelles 1080 et Longona Mumbu Nzambe sans Sikimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie Mbala Oyo je te connais par ton nom. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batinda ka mbongo na petenioso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Eh bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tinambongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tinambongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous au tcheba détail na yon tout kombo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir au tinimbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money. Babozwango wapi babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta frais mon côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin, vous bénéficiez de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors il y a premier transfert, il y a bambon Nabin. Beaucoup de frères moroté, c'est gratuit. Lola, les autres avec Sendwave. Agence Saboué, tu croyez des sous-swap. Solution, il y a Bana Congo. Solution, il y a Bana Congo. Sendwave, Lola, les autres. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabinonion Stubozola, Nabiso de partout. Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolobake, Nzama, Boeto, Paye. Ce soit finalement Sazo Saïdabiso et le Ngona pasteur Feza Messi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, Nafilo Mukwaya, Motema Yabivers, de Homo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Lokelo Motema Papa Emmanuel na Boston, la maman Mami Monga depuis la Suisse, Nzama Lola, Apamol. Excusez, Nzama Lola Pamola maman Mami Mbunga depuis la Suisse pena ndeko na biso maman Cécile Chika Mayala Motema Papa lui Mayala na Canada. Donc toujours na cadre pour informer nos bien-aimés lolo to kosolani minga kosolo des alliés lobby to monaki publication bandeko pe mingi ba benga kinga concernant l'évangéliste pasteur Charles Bostra Bambi Colombe de Mopanga de l'église La Bonne Sémence et Babakou Kebele Babengaki concernant Baïbaki Papa Zongi, toi Zongélité, en tout cas vos amis Maokita bien-aimés dans le Seigneur. Les choses sont sur la bonne voie. Nous sommes tous les Kamalam, vos amis Maokita par rapport à Oyo, Babengaki qui retour, il y a papa, patatit, patata, oui, bien sûr que papa a Zongi la côté, il y a Calamine, c'est pour bientôt là. Papa zo répandre bah activité naïe, azongi la matéya, bah armée des midi, bah navire de guerre. Donc vous allez vraiment bénir bah message et bah enseignement naïe. Pour le moment par rapport à l'information, il y a lobby ok bah ne peut pas bah bengai bah kaboli bah publier bah vidéo navire de guerre zongi. Bien sûr désormais navire de guerre zongi. Mais Oyo Azoté, ils ont dit père spirituel, il y a pasteur Charles Bostrabameko, ils ont dit pasteur Charles Bostrabameko. Mais pour bientôt là, vous avez un programme, ok, papa a besoin de la côté, après a besoin de l'activité. Mais dans la vie de guerre, ok, et ben pour les cater, parfois, on peut prédication, il y a Kala.
Donc désormais la vie de guerre ezongi na ba oyo que prière et manquaki bino ba enseignement manquaki bino moment ya prière ya délivrance et manquaki bino bo sepela déjà quand ne bozo sepela que navire de guerre ezongi mais pasteur Charles Mutazo teyate mais père spirituel naie et cause la paix ba pasteur muso ba comment pour définir mais pour le moment ils allaient père spirituel il y a pasteur Charles Bostra Bameko escanine abana ko sa ila nzambe ayamba ki nzambe azwa ki appelle ya nzambe na papa spirituel na kuna na Togo. Donc bonzambe na bonzambe lo les ofuta toujours combattu mais jamais vaincu. Nzamba lola aza au contrôle. Ya nyonso toujours combattu mais jamais vaincu. Donc nzambe a pas bon la pasteur Charles Bostra Bameko dans l'église la bonne sémence ba coupe nyonso tout nzamba mona bino maman mami mbunga maman moko extrêmement bien motema pasteur Charles Bostra Bameko nzambe pe amono na nyonso ozo sala pemeni ya papa. Donc c'est ça quoi. Toujours qui sait que bonzambe na moko ya bande kona biso Oyazali l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste qui nous vient Belgique, hein, à Haute Belgique. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Santé Zamala. Kimeza. Kimeza Makasi. En tout cas, pour la première fois de la émission. Un grand merci premièrement. J'apprécie merci na Landangai. Nabi ke Bolandanga mingi papa Alvin Beya. C'est ça les seules missions où vraiment aza baza koloba vérité. Et yango epoussé ngai na ya vraiment liboso na bino na lekana émission oyo et ngana se présenter nga kombo na ngai évangéliste Elvis Piana. Je suis résident en Belgique, précisément à Bruxelles. Ok, papa l'évangéliste, tu es au côté de la Mosula, les réactions on a par rapport à parce que routine à poto par rapport à Moko ou Yabino, par rapport à Makami comédie l'évangéliste Charles Bostra Bameko, et bien ok, Lilobani ne colle pas pour naïe. Lilobani Koeb sera homme de Dieu, courage. La Bible nous dit nous sommes combattus. Nous serons toujours combattus mais jamais vaincus. Le comment peut dans la communauté nabiso congolais et il faut se soutenir les uns les autres. Les apôtres qu'on se soutenir toujours. J'aime bien cet exemple où Christ, Jésus-Christ en se faire baptiser vers Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste a dit délier sandal na yote. Christ a dit faisons ce qui est mieux. Tout ça là où ils allaient bokano et ensemble. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste a baptisé qui est tout soutenir papa Charles Bameko parce que ils attendent papa. Ils attendent moko yé à marqué na Europe, à réveiller l'esprit à Batebele et topé ça vraiment Satan placité parce que bitumba eza makasi na Europe on a biso pour le moment pour napesa une information bazolinga ba imposer biso ba loi o ezali ba homosexuel na ba lesbianisme et balinga si ça valeur ya mariage et mari valeur ya couple ya famille ba briser yango mais na pas Charles Bameko nzamba salier grâce et nzamba pesi révélation wana pour que aider batu pour que batu bazo délivrance wana na makamyo ça koleka eza toujours ba combat ya ministère azala fort et nzambe akolongisa. Et pourquoi le but qu'ils allaient tant naïe et belé besoin de monter? Qu'est-ce qui vous a poussé à Roloba que non ils allaient tant il y a pasteur Charles Bostra Bameko? Ce qui n'a Koloba n'a répondre à Motuna où ils attendent parce que l'Europe pour le moment nous sommes en train de passer un moment où Eli Alobaki je suis resté seul. C'est-à-dire que nous sommes en train de traverser un moment d'apostasie. Mais ma pasteur Charles Bameko Azaemoko Aza la voix qui crie dans le désert. Pour le moment il n'y a plus d'évangile en Europe, il n'y a plus des hommes de Dieu qui sont vraiment dans le moment où il y a la vérité, mais il y a la vérité en face. Amen. Tant on le dit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Des hommes de Dieu en Europe. Par là, aux Olobani, parce que yo mo ou Europe, aux en Belgique, mais maintenant qu'on fait on a vu sur la réalité à Bassin Nanzama, on le dit qu'il n'y a plus. Bassin Nanzama na poto, Azakara Yemo, pasteur Charles, né à Zoloba vérité. Nous répondre à mon tour, on a vraiment clair. Il n'y a plus de hommes de Dieu en Europe ou à Koloba, vérité. Parce que beaucoup des hommes de Dieu maintenant, ils sont dans la compromission. La compromission, ils sont là, dans Simea Mongo, dans Simea Bassi, dans Simea Mibali. Et il n'y a plus personne ou à côté les malocaux, la Jean-Baptiste, la Télémagi, dans le désert, à la race des vipères, Bozo Kolandanini. Papa Charles Bameko a eu courage avec la révélation qu'il a, avec la mission à laquelle nous avons confié en Europe, à Télémi, à Zakogang, à Zalobaeke, à Bibotik à la péché, Botik à divorce. Botik à la compromission, Botik à la vie au Bozako, c'est le seul pasteur pour vous dire que pour le moment c'est pasteur Charles Bameko. Pour en avoir encore plus loin, en Europe, il y a encore le pasteur Chora Kouitou, qui est sur Paris.
et il peut combattre la même chose. Il n'y a pas qui la vérité, qui vraiment clair, mais il est combattu et au moment pour le moment, ça nous a soutenu. Maintenant, c'est le passage Charles Bameko vers notre communauté parce qu'il prêche en Ingala. Ça veut dire qu'il y a la vérité entre biso des hommes de Dieu. Mais ce sont binoka hommes de Dieu ok, bazo se comploter contre eux. Comment s'est passé? Bon, les loups ne se mangent pas entre eux. Tu ne jamais comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jean, Jacques, comment vous trouvez ça? Ce sont bino pasteur, misusu ya poto, ne bazo combattre net yo outil poto. On dirait qu'il y a une vérité, que ça n'est que en cœur ouvert quoi, par rapport à comportement de pasteur. Vérité, on a par rapport à nous des hommes de Dieu, dans cette génération, la génération perverse et corrompue. C'est une génération qui est perverse et corrompue parce que tout ce la vérité est à cause de l'argent, à cause de biens matériels. Et c'est là qu'on se combattre biso pour apparaître. On ne veut plus élever Christ. Si je peux aller encore plus loin, on sert plus le créateur, on sert maintenant la créature. La créature, ça veut dire que les choses de ce monde, les hommes de ce monde, nous sommes dans la compromission. C'est là qu'on n'arrive pas à dire la vérité. Papa Charles Bameko, il est dans la vérité. La vérité est un jour à la mission. Et pourquoi il est combattu par ces siens? Son combat, ça vient premièrement par rapport à son ministère. Parce que son ministère, c'est un ministère de délivrance. Quand on lui parle de la délivrance, beaucoup, encore plus loin, il faut encore une parenthèse. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il prend pas son temps de prier. Mais Papa Bameko, il prend son temps de prier et c'est là les résultats au monde. Sur le plan charnel. À cause de ça, charnel, si on comprend bien vraiment que les choses de Dieu est spirituel, le monde spirituel domine le monde physique, et on ne pouvait pas se parce que nous regardons le bien de ce monde, nous avons attaché notre cœur, nous n'avons pas attaché notre cœur à Christ. Notre intérêt c'est Christ, le royaume de ceux qui nous intéresse. Maintenant, comme nous présentons l'évangile matériel, venez en Jésus, tu auras des voitures, venez en Jésus, tu auras de mariage, venez en Jésus, tu auras de bien matériel, et c'est là bisika et même biso na charnel. Ninge apporte pas la zone bagé. Bobanda qui bien na molimo, maintenant il okoni bosuksi na nzoto, et lokoni eza comme ma bino lelo. Par là, si je vous comprends, mais pasteur il y a poto bazali charnel. On peut dire dans quelque sorte c'est comme ça. Zambé et ça pas vraiment mis en Europe. Pourquoi? Moi je parle de notre communauté parce que tous sont en Lingala. Et dans notre communauté exactement pourquoi biso toyaki mingi toyaka na poto mingi baka na poto pour na koluka. Mingi baka na poto na mission té. Ba na poto koluka, les mususu amoni ke esimbité amikimi na sima makambo nzambe. Maintenant, Mouto a une mission, c'est différent de Mouto a qui koluka. N'engé zalaka bande commission la salle nza baya a une mission à Zongi parce que Bible les a que nous sommes des ambassadeurs de Christ parce que biso tozo représenter Christ partout aux akokende. Maintenant, biso ne toya qui na koluka peut se retrouver que s'autoproclamer de pasteur et c'est là les résultats. Les résultats laquelle nous avons kolobake. Et ça mingi baya en Europe, bazali ba bisika ba witité parce qu'il faut savoir le source bisika mutawiti. Pasteur Bameko to yeri bisika witi. Et ça la mingi ba pasteur otobenga lelo soi-disant ba salle na nzambe ba yeri bisika ba bimité. Là lo barango chaque fois un cœur ouvert mingi bazaki ma mobeti mbunda. Azaki na église andeko beta mbunda batika ko considérer te na église au bisika bima mais a commis na Europe a commis pasteur a s'autoproclamer pasteur a s'autoproclamer évangéliste yemoko azui mapekati a bien commis pasteur. C'est là que vous voyez il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de habits, il y a beaucoup de combats autour ça comme on a sur landi na source ya bato baza ko bundisa wana et comme on a bisika abimi et baniti baza pena ki bonzambe là il faut qu'on se dise la vérité bonzambe zati donc plus pas ba pasteur ebele ki bonzambe zati ya poto ki bonzambe zati. Et pourquoi? Parce que bazota mon arobanga nzambe qu'est-ce qui ne va pas au juste
C'est le problème que j'insiste, c'est le problème d'appel. Parce que Nzambe étant à benga kamutu, Nzambe appelle ça kana provision. Parce que si Nzambe bengi appelle sur provision, ça veut dire qu'on appelle Nzambe. Moïse a tout naki dans l'éternel, abi oza ko tinda ngai pa pharaon et loko nini ekolakisa ke yonde muto bengi ngai. To yon muto tindi ngai. Moïse a kenda kite mais maintenant aujourd'hui, biso to komi ko tema au s'auto-proclamer pasteur. C'est ça que le nom de pasteur est Baby. Et bien pourquoi? Parce que Montounion Salala Lamouki, ce sont des constants aussi dans la Kinshasa. Il y a plein des églises où à cause de la souffrance. Et il y a plein de choses pendant que je suis plus là, papa, il y a Fongola, les Kambou en Europe. Et ça, la Missous, Azok passe, Missous, Azok, on a coqué, on a salaté, on a Luka, ou a qui n'a pas de monaki. Bato Bimaka, 6 heures à quelques Luka Vina et n'a pas de zone. Missous, Azok, on a Bimana Malilité, Arbina comme un pasteur, n'a pas lié à l'église. Maintenant, comme ici, église, endroit où on piller les pauvres vers l'église parce que les gens viennent chercher la spiritualité, des solutions, mais ils vont trouver en monté. Ils ont l'église, ils ont la même citation, ils ont changer. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci vraiment. On a sujet je peux ajouter pour le pasteur Bameko na sujet que ceux qui sont en Nzambe vraiment tout le temps le Nzambe de soutenir. Apôtre Pierre tant qu'il est en prison, l'église a soutenu. Paul et Silas bazaki na prison, église est soutenue qui bango, église est bundisa qui bangote. C'est aux ako bunza Christ batuna ki Yesu, babi muto ala zo benga na milimu mabe na kombo na yo, toyebisa nini. Christ alobi soki aza ko sala yango, eza na kombo ya Yesu, botika. So eza na kombo ya Yesu sala yango ya solo ekokende liboso. So eza na kombo ya Yesu te ekokangama. On a ko koloba yango. C'est très fort yango na. En tout cas, merci beaucoup. Merci na bandi obazo landa biso, merci na ba obabenga biso. Mbote na bino nyon surtout les abakou keba na bonne semence et papa yo pe obeti du solo mon quoi toto so na yo olobi ko dans l'église dépôt kena poto prière te pourquoi ba pasteur ya poto ba décourager yo yando ozana église a okenete to au sala mabe mo bonne église ba benga na église. Je vais parler par rapport à mon parcours. Tant on a commis Europe, on a commis Europe en 2008. En 2008 l'église Yambo on a commis qui na kotaki. On ne peut pas citer le nom des églises, je ne sais pas. Je peux citer. Comme vous voulez, ouais. Je sois libre. On a cité Combo Église à Liboso, on a commis une église Sion. Quand on a commis toujours une identité en tant qu'évangéliste. Et le pasteur m'avait bien accueilli et c'était bien. On m'a dit qu'on travaillait ensemble. Et il y a un moment, tant qu'on découvrir, tu as la carte na bango, tu as comment on a servi une zambe, zambo batani ko servi, on servi une zambe à maman. Et tout de suite, on a fait des sabango pour soigner bango. Et bon, la porte est ouverte. Mais si on est na poto, tous les locaux moko, tous les gens qui baraté, tout ça c'est l'église et comme araye. Et c'est sur l'église à Christ. Surtout ceux qui un homme de Dieu a utilisé banda, ba koka ko travailler na été. Parce que mon a grâce aux gens ngo et quoi ko bundisa e. To grâce aux gens ngo et quoi ko étouffer parce que yo yé la mentalité Afrique. Il y a la mentalité Europe, il y a un système là-bas ils n'acceptent pas la grâce des autres. Okay. C'est ça le système qui est chez nous en Europe. Et depuis là, au préféré, on a prié. Depuis là, on a préféré qu'il y a prié. J'ai essayé encore de fréquenter peut-être 2 ou 3 églises. Et l'église à Souka, l'église à Souka, où on a intervenir. Il y a un homme de Dieu, na Yambaye na Belgique, à Outaka Angola, na Yambaye. Azalaki na elo côté na logé pa na ngai na PCP sika na la kisende mbongo mboke tambolaka na PCP ne ba kamyo sezalaka et à un moment nzamba a bengi a fongo l'église na ye a lukinga lobi ndeko na ngai yaka to sala na nzamba ensemble tant na yeko sala na nzamba ensemble na yeko tuna moto na bindeko na ngai yo lelo telemi bandi ko sala na nzamba bi ozaka pasteur depuis l'Angola au diriger ba siko vision na yo eza nini oyo oye na o nini révélation ni nzamba pesio. Il y a une révélation à couper, ça y a une révélation. Il y a la grâce, il y a la nyonso, il y a sambe, il y a côté, on préféré aucun de nous. Parce que na teika kana ebisio ke ko senga bandimi mbongo te. Na ebisio stratégie boza ko senga batumbo boza ko piller batu. C'est là il y a que ceux qui yo ozana mbongo na yo. Yo ceux qui obonga, biso na to bonga te to luka vie. Biso église nanga eza na kimi eza biskanga na lelaka biskanga na vivaka na vie nanga awa e kende otikanga. C'est la dernière église que j'ai fréquentée et j'ai décidé, je me suis dit nabi na fanda. Pourquoi la cinquième décision pour fanda na Bible lobby les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement, jugés doublement.
que na loba makambo on a ba ki que ekomimanga en faire et que na kanga monoko na na fond. Mais collé dans l'église Bible zolo bon celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, hein? Ouvrier mérite son salaire quand même. Est-ce que ça m'a bien pasteur alors que aller l'armée dans l'église parce que ça mon salaire l'église c'est pas une entreprise. L'église c'est l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'église c'est l'église spirituelle, c'est pas l'église physique. Souvent si nous on fait pas la différence là, il y a un quoi quand on a piège au ya kolobake, tout en bas Galates 6:6 au motei alia kana église. Oui, on accepte que alia kana église, mais ceux qui osent lévite, ceux qui nzamba bengio à temps plein, tu mérites il y a quelque chose na katia église. Na katia église, on entend autant dans l'église primitive, dans l'église de Corinthe, la Bible il n'y avait pas des indigents parmi eux. Dans d'autres versions, ma pauvre bazaï kati na bangote. Mais biso maintenant, na katia l'église na biso, a plus ma pauvre. C'est encore plus loin biso na Europe. Na Europe, ils ont frère, nous souvent la sœur, nous na katia église, baza ba sans papier. Biso benga ba sans papier, ça veut dire que nous avons documenté. Afin de 10 ans, 20 ans à l'église, mais le pasteur aliaka bien, attends mon amour tout bien, papa mais le frère Azan à quatre églises, Azan à Mukandate. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comme il y a un problème, il faut que tu prêches côté offrande, tu expliques l'offrande est nini, copé ça est nini, don est nini, action de grâce est nini, papa Alvin a eu tout na pasteur il faut allier. Mais à coller on a façon nini, on mérite bon wana comment? Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ton solo là-bas, si j'ai belé. Peut-être que le solo il y a offrande nous parce que le Seigneur là il y a temps plein comment. Tout ça deuxième émission on entend à Bruxelles. Amen. Ils ça bien. Toi tu as un pas en arrière l'homme de Dieu. Le lozo de Makamonzambi. Aux serviteurs de Dieu, aux évangélistes, la Bible il y a monene na maboko. Au miko ça na musala na nzambe to nzamba benyoyo. Tu es un pas en arrière avant qu'on comme chrétien lolo qu'on comme roté aux alaranani circonstances nécessairement pour que oya okuta na nzambe betela biso na ndiksola parcours na aux alaranani. Amen. Na kobeta lisolo na ngamukie na botami na Kinshasa na kona Kinshasa papa na maman na bazana na bomo encore na botala bandeko 6 toza mibali nga za mwana mibali ya mobali et 4 filles. Makambo ya nzambe nga lobelaka nango na baki na botama na yango na botama na bonzambe depuis ma naissance et papa je salue papa Guy Lubamba de loin ayebi ndenge ngai na banda makambo o ya bonzambe na année 2000 ndenge zaiki tona nga jeune to tona ko sambela to kenda l'église na ba parents mais na ba année 2000 tango à l'époque ba o ba koli ba za ba génération na biso et ko ba lobaka eloko moko bo net fin du monde déjà ko koma ta ba parler sur la fin du monde. Et pour ça kabiso nyo stock na église et papa na biso amema kabiso na église o ngai na koleli na evre eza église ya pasteur Simon Ntsakala azali na cité Baudouin et bisika ngai ba encadrer ngai mon père spirituel c'est papa Franklin Ipolé, c'est lui qui m'a enseigné c'est que oh lelo lemso na kwa ko lobi la Bible obi que papa obi Bible monene boye ogomi ko simba yango na simbi Bible ya monene grâce ya papa Franklin Ipolé. J'ai grandi à l'église, na bande koyemba na chorale Séraphin, toyembi na l'église étant que ba chantre et papa Simon a occupé sa mission, to kolonga na cité Baudouin, to kende ko construire ou bien cellule, atina biso na cellule au bisika to banda œuvre, bisika ba consacrer biso ba évangéliste vers Soukamir côté avenue Vive Congo. Kuna nde bisika biso to banda Kota Barré, voilà, na Mbinza Ozone précisément. Bisika to banda œuvre wana o ba yebinga iso ba moninga ba image ba yebiki papa Elvis bisika to bandara œuvre wana depuis année na rolo ba année 2000 wana ti na yeko bima na Kinshasa na 2001 ne na bima Kinshasa na ke ko luka ville ko la mwa mo banyo sa lukaka et ne na se retrouver ki na Europe. Donc yo o banda bateya wote o botana déjà na ki bonzambi o sala pe masumute parcours na parce que le big o sala ki bonzambi puberté puberté non c'est une fois liboso la caméra devant mon Dieu et papa Franklin a témoin et le frère Otoko na bango ensemble et ngai na salivi o ya puberté té ndenge ba jeune garçon nyos ba salaka le lobo il aime souper ça peut exemple abota aime sou mwana moko libanda avant accorder na mariage ou bien avant bala et ngai na sala yango té j'avais gardé vraiment ma chasteté
tina âge moko avancé. Obali déjà Obali ton nom. J'ai eu un peu un parcours mais aux achats c'est la même chose au sein de la puberté juste à présent aux achats au tika koyeba maman moi t'es ba petit chéri. Jusqu'à présent je peux dire ça devant la caméra. Vas-y pour que ça soit ouvert. Jusqu'à présent na ko bala na 2012. Ah ok. J'ai été marié. J'ai été marié. Papa m'a aimé. On va parler de ce mariage. Non, vas-y, c'est l'émission. Tu as été marié. J'ai été marié. Tu n'es plus marié. Je suis plus marié. Ah. Yo motozo erote ma pasteur ya baninga te bazo tamola bien te ozabo. Il n'y a pas de problème. Divorcé. C'est pas possible. Comment on a dit ça, papa? Divorcé. J'ai été marié. Au moins que mon kileta ko tout à tout le terre. Amen. Au condamné ba misus to yo tambola bien on sait là qui perdre notre tambola droit. Mais ko rattraper on a qui mukolo na ba âge mo boki au bali. Au divorcé. Divorce, c'est ça, ils sont dans la Bible. Et c'est Dieu n'aime pas le divorce. Divorce. Ah, il y a divorce. Et là, ils sont. Parce que le Mikolo, c'est un ensemble, il y a des musiciens chrétiens. Il y a des musiciens chrétiens. Il y a des grands musiciens. C'est un divorce, mais il y a des grands pasteurs. Mais grand pasteur bazali entre autres Sony Kafuta mon papa n'a pas ce mot Albert Kakenza basé belé presque tous les grands pasteurs là divorcé yo po yo ko emboîter pas et là du soumute ça du soumute na ko kolobango divorce et ça les soumute divorce et ça les soumute comment la Bible était divorce pas pour péché non maquillage non je vous dis la vérité on va le droit au but dans la Bible. Ça veut dire que je peux m'exprimer. Divorce et ça les sous-montés pourquoi la Bible on s'en entend les peu on a fait alliance il peut divorcer mais non la Bible non divorcer autour de l'alliance divorce et ça les sous-montés parce que la Bible baza kolobake soki okangi mwasi na adultère oza na droit ya ko divorcer na la Bible nous parle de l'adultère. C'est ça il y a eu des adultères non, je suis très à l'aise. J'aimerais bien une occasion où on va permettre, je veux être peut-être témoin ou la voix des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui vont se relever encore. Ok, le belasco va couple va se retrouver dans un problème moko boye, to batelaka to kabonate. To soigner l'image de Zabassa Nanzam. Pas complication, quand il y a une infidélité, quand il y a une infidélité, non, to soigner l'image de Nabiso, Mokili Bakolo. Bazo vivre, peut-être yo pour vivre. Mais quand même que yo et même on a divorce, on le que osa quand même n'a plus la Bible. La Bible ils permettre. Na cas ya adultère, to yebite na cas no isaïa ni impolitesse, infidélité côté non. Rechute à puberté, ya ko rattraper dans leur adiba né bokabona moi sinon ou comment, c'est à toi de nous dire. Tu es devant là, tu as tout le temps, la caméra, essaie un peu de t'exprimer. On me reconnaît bandeko, qui va se retrouver dans la peut-être que expliquez vraiment bien. On expliquer si je vraiment je suis à l'aise papa Béa au pessinga occasion nous avons même permettre qu'il est là. Ngai pour na global si j'ai na après na pesa konini conseil. Dans la bali moi c'est en 2012, dans la Kenya poto en 2008. Ce sont des sœurs au biso encadrés na Kinshasa et na zoaki décision na lobi na ya rozoyer na balaye. Ça dit aza moi si te ngala kutane na poto na nzela te. Na bali moi si na lupango oyo ngai tokende ko sala cellule. Ça dit que c'est pas la femme au ngai na touché même avant le mariage. C'est ça que on a informé bino pour le que na sala ki puberté wana te. Na kena na voyager na ebisa la sœur na bi si Dieu le veut na quoi ko balo un jour. Na bala la sœur na âge ya 23 ans. Na balaye officiellement. Tu avais 23 ans. Yazaki a 23 ans, moi j'avais 28 ans. Ok, vas-y. Âge na bali na âge à 28 ans. Na bali sœur na memi na poto. To fandi na ye na libala pendant 10 ans. Je suis un père de 3 enfants. Na moi na liboso ya fille, deux filles et un garçon. Et la sœur a commis na mboka na biso o ba pesa bango basi ba droit. Et la sœur dans la vérité vie pour aider bandeko mingi pe bazana poto. Tout à fait. La sœur a commis na poto, elle a jamais travaillé. Ce que j'ai gagné dans ma vie, c'était suffisant pour la nourrir. Moi, c'est un poteau. À tiens dans mon nettoyage, à tiens dans la aide soignante, à tiens dans peut-être moi si Azaki n'a pas ça au salle parce que non, ils sont la poteau. Il faut moi ça la mobile à ça là.
Mais ce que moi je gagne, et ça suffit pour gagner. Et la femme, à fin d'année, 10 ans, elle n'a jamais travaillé. Et hier, elle travaille pour la 10e année. Elle a une petite formation. Au monde de Moussala. Dans le monde de Moussala, elle a retrouvé les camarades de Yamabé. Et les camarades de Yamabé sont désorientés. Et il y avait beaucoup de problèmes dans le couple. Et on a essayé d'arranger et j'ai pardonné. Na tikali nepe na kati ya ndako akoka isuko vivre na ngaite et yema ko tabengana nga papa be. Oh abengana nga biso na poto babengana ka mobali. Ah bon? Abengani nga imta bengana nga bimate na boya divorce tina suka. Mais ya boya lobby c'est fini au kende. Parce que tu te reproches de quoi? Moi c'est un divorce, moi so aider au bengisi na poto, au PCV vie na poto. À comme on a niveau que assez à parce que tu te comportais mal, dans le caractère Yamabé, bizarre Yamabé, ou banaki vraiment quoi assumer la responsabilité devant notre vis-à-vis de la famille notre moi sinon. Ça peut être question mon quoi malamu. J'ai toujours été responsable, je serai toujours responsable. Nazara toujours responsable nae. J'ai tout fait, bah yebi témoignage nanga, bah yebi ndenge na yaka nae, bah yebi ne to zalaki nae. Na sali ndenge mobali nyonso salaka. Na kata divorce nangai, je serai sincère devant les caméras, devant Dieu. Et conséquence moi peut-être je peux dire comment solution ou bien une conseil mon avoué copé ça. Il faut prendre le temps avant de se marier et besoin de temps à fiançailles. C'est très important. Moi, j'avais pas pris temps et temps à fiançailles. Dans une mois, si naïba qui était, na toyebanité, et il y avait le problème de déséducation. Il faut qu'on se dise, la version il y a l'ikamoté. Toyokanité, il y a un problème de déséducation. Et si Minga a été, et la femme, elle a préféré qu'on s'engager dans Moutounsous. Quand elle s'engager dans Moutounsous, et Zamba révélé, parce que Dieu m'a fait grâce, dans l'autre à Mikolonios, dans ma vision tous les jours, Zamba s'en grâce, voilà. Et Zamba Salenga grâce na la qui na l'amour qui na ebisié aux salanga na beponani. Et le jour on a découvert 2 fois 3 fois Zamba za ko révéler ngai na ko ebiso zo salanga imabe. Tanga zo salanga imabe na luki ba manière mususu ya technologie des a évolué et na meki ko sala ba enquête na ndenge na nga et na trouver ki na makambwana. Na fandisié na bitala makambo za ko sala ngai ozo boma ngai na za muluba soki moi sa tamboli na ndako ezala soki mobala kufite bana bakokufa to biloko na ye kokufa nga biloko na nga nyonso ekufa ki papa beya nga nazalaki na société ya construction na poto comme société na okoke na Google obeti Rome Congo omona identité na ngai nyonso nyonso ekufaki je faisais des affaires aussi à Kinshasa ya ba conteneur nyonso ekufaki tant na moni biloko na ngai komi kokufa même na société na travaille comme sous-traitant biso na poto ozaka osali na musala bapesi 50% ya musembongo ba aussi 100% près. Mais bateau banda ko sa misale pa na bango bande ko futa nga lisusu te na kei même na justice pour la landela bambongo na nga ya ebele et batika ko futa nga été et je comprenais pas bateau non bande ko futa nga bien j'étais bien avec toutes ces sociétés là ba grosse société nga salaka ba nouvelle construction ba construction te ba réparation quoi ba nouvelle construction on a salaka na poto et na mona ki biloko na nga nyonso za ko kufa et na fandisi na ebisi il y a quelque chose qui ne va pas maramuna mezo simbate abi nga za malamu. Et l'autre on a sali exacté. On a bibiso na baluba, il y a quelque chose qui se passe et Nzambe yango qui ko révéler nga peta dame na ye, na ye ko yebisa na fandisier na fandisa ba sali na Nzambe à plusieurs reprises ba sali Nzambe bi limbisa ye. Na limbisi mais elle a continué sa vie à mon akanga comme qui habitude. Comme qui habitude et yembo ko grand bimakité, ya zaki décision à bois kingai. Si je vous comprends très bien, c'est infidélité côté moi. On peut dire ça. On peut dire où c'est ça. C'est ça. Ok, merci beaucoup papa. Je crois que Bandé va comprendre. Mais Bana baza bien, baza en bonne relation, c'est ça. Biso on peut dans le Europe, biso na basi na biso Europe, ceux qui ba yeba na basi na biso ba kuta Kinshasa, ba na Europe, ceux qui ba divorcer na mobali, ba kangara bana. Ba Europe sa biso ba tata bana te. Ils ont mentalité africaine. Mundele soit sali divorce, atika ka liberté, boyo kanabo solo là, boza la bien pour l'éducation à bana. Mais bana baba si na biso to en Afrique, to me na Kinshasa poto, bango ceux qui divorce et salami, amoni ki azaki na tort, ya kangara toujours bana. Ngai na batangi nga bana, ba pesa nga bana te, na mona bana te.
Je ne sais pas pourquoi. Et Natika a beaucoup d'ensemble. N'a pas le droit, il y a vers le juge de paix pour la recevoir dans le week-end ou bien pendant la semaine. Mais dans le online, il y a des Nzambe dans l'ai. Na boy comme un juge de paix, na lobby que Nzambe a sa charge na bana o. Ce que Nzambe épargné na liwa, peut-être il y a liwa ya Chibaou et Zuinaité et Zwa Kibiloko na ngai, il est capable aussi à protéger bana. Donc on a vu sur le monde que tout marchait très bien. Oui. Papa David Azaran, au côté na moi Simon Boy, makamwe ta mon de société, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible a appuyé, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa Béa a insisté. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, c'est comme le biloko où ils ont la bouteille à masanga ou à sucré. La bouteille solo ya masanga to ya sucré, to yo karango so balongoli bouchon. Maintenant moi ça za loko la bouchon, to moi ça za kwa mofinuko ya marmite ya nzungu. Nzungu biloko na kati to yo kara so na ngo so balongoli mofinuko. Si la femme a fongoli mofinuko te, jamais to royeba biloko o eza na kati so la biloko wana. Ça veut dire que la femme a une grande part de responsabilité na kati ya couple. La Bible eza koloba, une femme sage bâtit sa maison. Ce qui na kati ya vie ya couple, eza un problème, il faut savoir que là c'est la femme qui est l'auteur. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci vraiment la message au PCBiso et des bandes de rebelles baso landabiso. C'est comme si yo déjà moi méfiance moi boyezalaki déjà na relation na bino parce que le but que au mekaki papa c'est comme si moi méfiance moi eza na relation na bino parce que le but que utiliser qui ba technologie hein ezali no tchelaki caméra cachée téléphone enregistrement ou comment parce qu'on dirait que de votre part on a déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Méfiance, c'est quoi déjà? Okay. Ouais. Méfiance, j'avais confiance en soi, j'avais aussi confiance à la femme parce que naïbaïté qui était comme un point et méfiance c'est que quand tant on a une révélation, dans une révélation à 2 reprises Dieu m'a parlé par rapport à na fin d'ici c'était à 4 h du matin, na fin d'ici na lobby tala makamuna na moni na lala kana mona le témoignage ndinga na mona qui vision yango na lali na moni azana ba nyoka ebele na sia makolo na ye. Soit tikala to nyoka wana na komi koboma yango et atikali na nyoka moko akanyi nyoka na yabi nyoka oyo ndalo na kotika yango ti nini ya kotika te tikana boma bango nyonso et à 4 h du matin je me réveille na yebi senabi signe o na moni eza mabe maman ça dit que nyoka za mensonge nyoka za impudicité nyoka za makambo nyonso ya mabe ya mokili eloko nini ozo sala ngai la première fois eloko nini ozo sala ngai na moni eza zuwa eza ninga bite zuwa te j'ai vu quelque chose qui ne va pas. Na tiki na continuer ko bondela yango de la musa kinga na bonde eloko pesa na conscience ya ko bondela tant na mona ki makamuna ngano se kufa ki papa Alvin nyonso na perdre tout même une petite voiture bona daki na ngoli susute na perdre nyonso na komi ko vivre na ngana na zana société okomi ko ko défend na mutu mbongo ya miliki ya mwana miliki on a poto na ko ko défend miliki mukapeza nga 20 € pour na défend miliki et moi j'ai gagné tout la ko même j'ai gagné minimum ya mbongo na salaire ya ngamoko 5 000 € que j'ai gagné par mois et je suis arrivé que na mon ata 1 € et l'ande ya poussa ki ngana ke lukelu nzambe na bandi ko lukelu nzambe na ko bondela nzamba pesinga sous une deuxième vision na ko fanda na bina ko mona mi selekete batoni ndako mo na chambre mobimba na bandi ko bomba mi se na bomi sekela na mona tona bi ba signe na mona ezamabe yebisanga au juste ya quoi abi il y a rien na à cause il y a rien on verra et Dieu m'a donné l'intelligence et a utilisé technologie na lobby ba enregistrement caméra cachée na katandako quand on a du domaine technique na te caméra cachée na katandako conversation na nyonso na zalaki na yango na kati ya téléphone et première fois on a moni na ko la kisaye na lobby pour animer mambo salanga ils ont la bon moté et ça en relation to sur la pamba toi une femme mariée au sur la pamba ce genre de conversation et le jour là méfiance et kotaka confiance les arrive suité et ndako epela ki moto et jusqu'à la fin avec aux décision lobby il faut qu'il ils ont passé moi sur le ngolé na kin au PCV na poto atamoli na ndora dibana na baliba conseil ni kasoko pesa na baje parce que ça il a nan de komoro abutai pour bala mais à comprendre nga tout na pesa ye conseil peut-être quelque chose à que zoua ozo cancel moi sinon mabe à chaque fois ce que l'autre ndoko amona ka moi si akani moi si na mobali mususu moi si abimina mobali mususu moi si azana mobali mususu azo tout na moi si ne moi ça o ilo roté dans ma cancel o cancel à mabe trop des jours abonabo c'est ce que nga pe na ye pesa ye conseil basi nya bongo pe okoza ke na makanisi no zolo to la moi sino ozo cancel nga be ya no zolo te la ba ndoto wana ou comment
On dit toujours, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons la vision, la songe. Et ça, vraiment, on intègre autant de Nzambe. Et le monde a le bac, si Dieu donne la vision, donne la provision. Provision, c'est la révélation au sa peuple de Dieu, ou révélation au temps où salibala na yo, to couple na yo. Ce qui nous a révélé le monde à couple, bo fanda, bo bon de l'ensemble, et bo yeba au juste ezani. Nous avons révélé le sous davantage. Et nous avons le comment côté na le toujours, et le comment côté caché devant Dieu. Nyon soto saka na mokile futa manase. Na ba toujours bo pesa ngai muta pesa ngai raison te to pesa raison à venir et to pesa raison na lobanza. Mais Bible lobi ba bomba ka mwinda na sa mesa te ba tsaka on na mesa et ko éclairer biso nyos to ko yeba yango ndeko ko zala malam pour na biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci vraiment. Je crois que to ko basina oyo komi kota na mama nzambe o komi na poto na mwasi na o bovandi mauvais souvenir soit que concerne au couple c'est na ba jeune marié ba o bazo bala miko soit ba na posa robala ya robengi sa basi na poto soit ya robala na Afrique concerne au couple ça ba concerne au couple ça vraiment na ba ndeko nyonso ya biso ba africain ou diaspora concerne au couple ça o enem saza na prétendant na obia linko ya ko bala peut-être moi c'est na Afrique na ba net ya ngai ko bala moi c'est na Afrique eza na ngoma bete o ngala ko la ko ba ke boye bana na éducation boye bana pena bonzambe bala mwasi o ayebi nzambe soki mwasi aza na kati ya aza pena na kati ya bonzambe mwasi wana motema na ye koza attaché te na matériel. Eve motema na ye ezalaki attaché na matériel yango mokola Eve ayaki kopesa Adam oyo ezalaki fruit wana apesaki parce que azalaki komona oyo ezalaki matériel oyo eza important mpona biso ba jeune couple oyo bazolinga kobala lelo bozwa ta na bino zwa te ya kobondela libala c'est pas un jeu. Le mariage c'est pas un jeu, mariage c'est pas blague té. Et ça des vies quand même bozo sangana et borobi ça va vie musu c'est ça bana. Ba innocent na baza koya, baza na posa te ba mériter ba divorce. Parce que ceux qui bande ko biso besoin en Europe faut koye barake l'homme ndeko na biso o toza na bango na Europe mondele alingi na été mariage entre l'homme et la femme. Ba lingi na bango ngote ba briser yango, c'est to comprendre ngo za mwana nzambe. Attache-toi à ta femme, attache-toi à ton mari. Et là, comment on a soulevé encore papa Alvin pour avoir et là, quand on a un couple, c'est possible de l'arranger. C'est possible de trouver une solution. Parce qu'il y a bien un et loco, to likambo mon côté ko lekela mutu. Loba partenaire na yo, il y a sa décision na ye na motema na ye parce que loco nyo so sala mamuta méditaka yango. Nenga na médita ki kolongwa Congo, kolongwa Belgique na yana na Kinshasa. J'ai médité et je fais un projet, na tebidjemo quelque part et na fouti billet na ye Congo. C'est-à-dire que oloko nyon se ko comme la mutu na vito na kati ya divorce et za mutu moko len ya bino moko a méditaki. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Message non, Yasuka na bandeko balande biso du début jusqu'à la fin. Peut-être que na tout ba question monsieur Stémer, vu qu'on court derrière le temps, au cours de baron rapidement, deuxième partie de l'émission na monsieur Ozala. OK. Ngala komisi nzambe pour que lelo na leki na émission ya papa Béa Alvin. C'est un homme de Dieu, un homme sérieux, un homme ayebi eloko ni azo sala. Ngai message nanga on a yaki nango particulièrement avec que deuxième émission ezali où ezali ka juste présentation pour vous annoncer que to comme na kati ya saison prophétique. Le temps na kati ya saison prophétique, il y a des choses qui est en train de passer maintenant dans monde toza ko lekisa et biso basal na nzambe to luka to lamuka to ba mission na biso ezanini soki ozo mi benga pasteur, évangéliste, apôtre et onyo soko ko benga prophète. Yeba ke mission ni ozana yango na se ya mokili oyo biso nyonso toza ba pèlerin toza ba passager to koleka biso nyonso to garder foi to garder ba couple na biso ba wazana kati ba couple bo garder mwasi na yo garder mobali na yo asa bénédiction o azali pamboli po na yo Nzambe a pambola biso toza na kati ya saison prophétique to profiter moment oyo na deuxième émission to sanga na Bruxelles je dois parler vraiment en détail na kati ya saison prophétique ne biso to ko bénéficier. En tout cas merci papa. Na contact na yo na bando ba na poser à reposer ba question tout conseil maté service pour groupe sa numéro na. Contact na ngai ezali na opesa numéro na ngai à Bruxelles na za na 0032 467 66 39 20 0032 467 66 39. Vous pouvez rejoindre na ngai mobile na yamba mutu nyonso
to un groupe peto sungaka ba couple to un groupe nazo sunga ba couple ebele et ça groupe Maombi tozalaka wana de mercredi de 21h à 22h tous les jours le mercredi tozalana nous sommes au nombre de centaines toza ko aider ba oignon so baza ba difficulté ba couple oza posé à délivrance oza posé à conseil oza na posa que Zambe a salela a restaurer oza posa ba directive spirituelle tozalana pour na ko sunga bisonyonso Zambe a pambola. Merci beaucoup l'homme de Dieu d'être venu. To se peli vraiment. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci Naba Oba Lingarabiso. Merci Nabande Obazana à Belgique. Le 9 décembre, Trozawan à Bruxelles pour la prière. Il y a la prophétesse de l'éternel Maman Sansikiment de l'église comment on devine en Allemagne. Alors, c'est un grand séminaire dans Mokaya, Belgique, précisément à Bruxelles. En tout cas, vous avez la publicité, la sport. Vous avez l'adresse non sur Eska. Prière. Vous avez tout le problème. Vous avez là, moment difficile aux autres qui ça. Koningate kokota na on a 2023. Yaka le 9 décembre nous avons la tolukaye et le mona mama sensikiman ba problème ba maladie on est en 2023 to kota 2024 na esengo pekimia. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko ba kenzama boto. Voyez l'histoire qu'on se trouve à la prochaine baille. Ba juste ezani. Nzamba ko révéler au sous davantage et nzamba le comment côté na le toujours et le comment côté ça caché devant Dieu. Nyonso to saka na mokile futa manase. Na ba toujours bo pesa ngai muta pesa ngai raison te to pesa raison à venir et to pesa raison na le banzambe Bible lobi ba bomba ka mwinda na sa mesa te ba tsaka on a mesa et ko éclairer biso nyonso to ko yeba yango ndeko ko zala malam pour la biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci vraiment. Je crois que tu as oyo komi kota na mamanzambe okomi na poto na mwasi na bovandi mauvais souvenir soit que concerne au copes na ba jeune marié ba o bazo bala mikolo soit ba na posa robala ya robengi sa basi na poto soit ya robala na Afrique concerne au copes na ba concerne au copes vraiment na ba bandeko nyonso ya biso ba africain ou diaspora concerne à recopier ça au nem sazana prétendant na bien linko ya ko bala peut-être moi c'est en Afrique na ba net ya ngai ko bala moi c'est en Afrique eza na ngoma bete o ngala ko la ba ke boye bana na éducation boye bana pena bonzambe bala moi si o ayebi nzambe ce qui moi si azana kati ya za pena na kati ya bonzambe moi si wana motema na ko attaché te na matériel Eve motema na ezaki attaché na matériel yango mokola Eve ayaki ko pesa Adam o ezalaki free wana pesaki parce que azalaki komona o ezalaki matériel o est important pour na biso ba jeune couple o bazoni nga kobala lelo bozo atana bino zote ya kobondela libala c'est pas un jeu le mariage c'est pas un jeu mariage ça va blague té et ça des vies quand même bozo sangana et bozo bimisa ba vie mususu eza bana ba innocent na baza koya baza na posa te ba mériter ba divorce parce que ceux qui bande ko biso boza na Europe faut koyeba ke l'homme ndeko na biso o tozanga bango na Europe mondele alingi na été mariage entre l'homme et la femme balingi na bango ngote ba briser yango c'est to comprendre ngo za mwana nzambe attache-toi à ta femme attache-toi à ton mari et loko moko na ko soulever encore papa Alvin pour koyeba ke et loko nyonso boko za na couple c'est possible de l'arranger c'est possible de trouver une solution parce que na benga ngo et loko to likambu moko te ko lekela mutu loba partenaire na yo il y a sa décision na yena motema na parce que loko nyonso ba sala mamuta méditaka yango nenga na médita ki kolongwa Congo kolongwa Belgique na yana na Kinshasa j'ai médité et je fais un projet na tebijemo quelque part et na futi bien na Congo c'est à dire que loko nyonso ko komela mutu na vito na kati ya divorce et za mutu moko le na bino moko a médita ki yango. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est la fin de notre émission. Message non, il y a souka na bandeko balande biso du début jusqu'à la fin. Peut-être que na tout nous ba question monsieur Stémer, vu que on court derrière l'état, au cours de ballon rapidement, deuxième partie de l'émission na monsieur Ozala. OK. Ngala komisi nzambe pour que lelo na leki na émission ya papa Béa Alvin. C'est un homme de Dieu, un homme sérieux, un homme ayebi eloko ni azo sala. Ngai message nanga on a yaki nango particulièrement avec les deuxième émission ezali où ezali ka juste présentation pour vous annoncer que to comme na kati ya saison prophétique. De dans la kati ya saison prophétique, il y a des choses qui est en train de passer maintenant dans monde tout ça ko lekisa et biso basal na nzambe to luka to lamuka to ba mission na biso ezanini
ce que vous avez pasteur, évangéliste, apôtre, et on a prophète. Yeba ke mission ni nos ana yango na se amokili oyo biso nyos toza ba pèlerin toza ba passager to koleka biso nyonso to garder foi to garder ba couple na biso ba waza kata ba couple bo garder mwasi na yo garder mobali na yo asa bénédiction o asa li pamboli po na yo Nzambe a pambola biso toza kata saison prophétique to profiter moment oyo na deuxième mission to ça à Bruxelles je dois parler vraiment en détail na kati ya saison prophétique ne biso to ko bénéficier. En tout cas merci papa. Na contact na yo na bando ba na poser à reposer ba question tout conseil maté service au groupe sa numéro na. Contact na ngai ezali na opesa numéro na ngai à Bruxelles na za na 0032 467 66 39 20 0032 467 66 39. Vous pouvez rejoindre un mobile na mutu nyonso to na groupe peto sungaka ba couple to na groupe nazo sunga ba couple ebele et ça groupe maombi to za kawana de mercredi de 21h à 22h tous les jours le mercredi to za nous sommes au nombre de centaines to za ko aider ba oignon sur ba difficulté ba couple aux a posé à délivrance aux a posé à conseil aux a posé que Zambe a salé là à restaurer aux a posé à directive spirituelle to za wana pour la ko sunga bisonyonso Zambe a pambola. Merci beaucoup l'homme de Dieu d'être venu. To s'appelle vraiment Dengue to yambio na émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci na ba oba lingarabiso. Merci na bande obazana à Belgique. Le 9 décembre Trozawan à Bruxelles pour la prière, il y a la prophétesse de l'Éternel Maman Sansikiment de l'église comment on devine en Allemagne. Azo c'est un grand séminaire na Mokaya Belgique précisément à Bruxelles. En tout cas bozo mona ba bidili, ba publicité, ba spot, ozo pesa ba adresse non tout eska prière aux ato kutana wana yo moto za na ba problème, ozana ozo bela ba moment difficile ozo lekisa koningate kokota na on 2023 yaka le 9 décembre nous avons la tolukaye et le monde a maman sensibiliser ba problème ba malade on est en 2023 to kota 2024 na esengo pekimia bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko ba ke nzamba boto voyez l'histoire qu'on se trouve à la prochaine bye.